Bon, nga babebisanga na permanence. Ok. Papa nanga kufa, maman nanga kufa, nazalaki abandonné. Donc naza orpheline. Parce que papa mukolo pangu ya église wana. Mukolo pangu ya église wana nde alesaka nga mububa. Abenga na kumo nanga 3 fois. Ezalaki biloko mabio da tozali kobebisa. Tozali kobebisa pe totema tozali koleba mort ne mingi. Ok, de bobeti libaku so na tali oza te so esprit faible au sambela raté na moni ko na moto te donc nyonso na lingi na sala pa na yo na osala ya ba bébé ne bazaki oka bébé na o so to yiba e mitu na mingongo to yiba bango ba mort ne wana to ako kende na ona deuxième mois komisa ngo basoso ne basoso bosomba ya ba bitakala wana. L'objectif est d'aller nini. Vous avez battu belé, tabo pungwe boye réunion. Bano ko bani boss, bano so la. On a réunion objectif c'est ça qui to baby ça. Au baby ça. Mission na liboso za yini. Bon, nga mission na liboso na nek ndoki. La pesa nga mission liboso na mfuta ka église. Centre hospitalier Moussono, là où chaque vie compte. La santé devient une priorité, on en revient toujours. Le centre hospitalier Moussono, situé au cœur de la communauté, le centre hospitalier Moussono vous propose des soins de qualité, un personnel compétent et une attention humaine à chaque étape de votre traitement. Nous offrons plusieurs services, notamment consultation, urgence, maternité, pédiatrie, analyse médicale, imagerie, sénioscopie ainsi que endoscopie. Tout est réuni pour votre bien-être et celui de votre famille. Nous sommes disponibles 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 avec des équipements modernes et un engagement sincère pour redonner la santé. Adresse Avenue Centrale numéro D, quartier Kaouka entre l'école de navigation et l'église Sainte-Marie-Goretti dans la commune de Kalamo à Kinshasa en République démocratique du Congo. Mesdames, Messieurs, bonjour. J'ai le réel plaisir de vous présenter cette émission d'aujourd'hui. Je m'appelle Chic Moukadi, votre simple serviteur, le présentateur de cette émission Derrière le masque. Je dis un grand merci déjà à sponsor Nabis officiel, Jésus-Christ de Nazareth. Il y a un des sponsors officiels, il y a chez sur télévision. Mesdames, Messieurs, je tiens à vous signaler que notre orphelinat Bravo Jésus, ils ont mis bon na commune Yamatete, quartier Viaza, numéro 27A. C'est là où se trouve notre orphelinat Bravo Jésus-Christ. Motonio sur Yamote Amalam, où il y a assisté bana bitike wana parce que rentrée scolaire ou tikozonga bah il y a des ceux qui n'ont pas encore commencé manque de frais scolaires, frais d'inscription ainsi que bah cahier na basak monsieur kozanga motonyo so alingi ko assister bana oyo. N'hésitez pas de nous appeler pour venir en aide na bana bitike oyo. Un grand merci na ba oyo pe balinga biso oyo babenga biso pour na ba idée ba remarque concernant évolution il y a émission oyo derrière le masque. Un grand merci na héros dans l'ombre oyo ba ko réaliser émission yo. Je vois derrière la caméra, je vois ndeko na biso Jacques Milambo également na ndeko j'espère Kachama. Je salue également ndeko na biso Dij Mosolo, Gordon Elias bazali bongo na régie finale. Que Dieu vous bénisse. Un grand merci aussi na bandeko oyo ba assistera biso pour na ko sunga biso, ko soutenir biso na financièrement, spirituellement et puis physiquement. Que Dieu vous bénisse pour l'assistance Nabino. Botikate ko sunga biso, ko soutenir biso pour être émission ou et que ne soit liboso koleka. Alors sans plus tarder, je m'avais dit bonjour, na invité ya mkwalelo pour te koyeba nini mimi awa. Ya bonjour et bienvenue. Bonjour papa. Voilà, na yambio na émission na biso. Tori koyeba nini mimi awa. Bon, eloko ememinga awa nalingaki na avouer nyonso tu oyo na sala na vie na oyo moko babebisaki ngai yango ememinga awa penza mpona édifier peuple de Dieu. Voilà, mais quand on a biso
Ba baby ça on ndenge nini? O ma sape mungungu hein? Bon, nga ba baby sanga na permanence. Permanence wapi? Ya église? Permanence église. Ba baby sont la 4 église. Na 4 église. OK. Papa nanga kufa, maman nanga kufa, nazalaki abandonné. Donc naza orpheline. Nazalaki abandonné nde na yaki kokende. Bon batuka ba memaki nga wana nazala pe na mwana muke. Na yaki kokende na église moko na permanence moko ezalaka wana tozalaka kovanda. Parce que papa mukolo pangu ya église wana. Mukolo pangu ya église wana nde alesaka nga nguba. Na nguba nga po kolesa nga nguba so na lali na lota kaye o yaka so na lali chaque fois na lota ye yaka to kende ah liboso na za ko mona ka eza normal msu ndoto makanisi boy ekomela nga penza sérieux so na lali boy papa abenga o mwana yaka benga nga ka bongo eyo koma na jour mususu ayeye moko abouge nga pe ana lalaki abouge nga na lali ala musingai ya ala musinga abengi nga na kombola nga 3 fois na hésita ki liboso abengi ngai azalaki na domination abengi nga liso 3 fois na telemi pe na banzo kende to banzo kende wala nga na lali na pongi alali na pongi mbe atelemisi ngai to banjo kende apa lakisi nga biyaka na lakisa we loko to yo koma place mobe place ngo do ndeza ko mona ka ezaki mystique place mobe ka façon kaka mais na moi boye o mona ngo na moi beza ndenge mususu na butu pe koma ndenge mususu alakisi nga nda ebisinga oza le bienvenu na royaume na biso nde na lesaka yo nguba wana donc eza lokwa na initiaki yo déjà na kindoki na lesaki yo nguba wana ya banjo yebisanga banjo salanga mama babikilakila ba cérémonie miso efongwami ngai miso efongwami ngai pe nakoti pe na ekiro wana nakoti pe nakomi mpenza ndoki pe banjo tindanga malembe kosala ba action sala boye banjo tindanga malembe na bandi pe na ba action wana na bandi na ba action wana liboso baza ko ebisanga so komi koto ba mama basala mikate otelemi soko otelemi ozwi mai wala uomona kana moibe mtu osala mikate mais ozwi mai obaki na farine msunde zalaka wana otiango na kati ya nini ya farine ba mama ba osala mikate ba mama batondaka plein de bana na so ba olia mikate donc ezalaki mikate moko ya mabe ezalaki biloko ya mabe oda tozali kobebisa pe totema tozali kolia ba morne mingi oka ba morne boteki tolo basi bazolonga bazemi ba avortement na biso to akosala ngo okokende bobeti libaku so na tali oza te mso esprit faible osambelaka te namoni koza na moto te donc nyonso nalingi nasala epa na yo na osala nyonso nalingi nasala epa na yo na kosala ya babebe nde bazalaki oyoka bebe na oyo mosusu toyiba ye mitu na mingongo toyiba bango bamorne wana toyaki kokende nango na deuxième monde tosali yango na deuxième monde tokomisi yango basoso nde za basoso bosomba ya bamitakala wana tokomisi yango bongo donc tosala makambo ebele ya basi azemi toyiba bana mitu na libumu ya mwasi azemi azotambola surtout na butu nde mwana tomona pa étoile ya mwana wana kozala boya kokoma boye nde salaki tobebisa tobandi kobebisa wana donc tosala bamisala ebele oyo batinda biso tokende bi na baprince wana mso tofulika avant mwa boyoka mso moto azalaki okatisa asala accident boyeboye na bawenze na baekole boye oyoka bana toinisa bango bazalaka bamike totinda bango bapesa baninga na bango bakindoki oyoka mso mwana aye asengi yaya ndeko katelango be camarade collègue nyonso ya classe apesi mwa lipa zwa lipa oyo zwa eloko boye donc nyonso toso tozalaki na kati wana tozalaki kobebisa bango donc na baekole na bahôpital mso mwana yo boye boyaki nde na hôpital azalaki nde normal azalaki na évolution ya bien
so ba traiter au bi quand même so to envoûter ba médecin wana ba infirmière wana na ba tonga na bango na ba tonga o ba injecta ba to sala ka biloko mo abonga to nso ba ko tu betonga mo be comme c'est palpitation mso memia na kufa mso be comme c'est paralysé donc to ko sala ba forme belé ya makambo zela to ke malembe o lui makambo belé ba to comprendre te to ke na ba détail na yeba tango za une église ba leso kindoki tango ba leso kindoki ko pumalo liboso za indeni kindoki yango ba lesa ke na nguba obaki nguba za kina nguba tango ba leso kindoki sikoyo tango ba liboso bimaki ba bimisa ki ndengini tango ba lesa yanga kindoki na expliquer jour liboso na bimaki jour liboso ba nana ko benga ngai ba benga ki onano ba benga ngai na lota ngona ba ndoto ba benga nga de jour oyo ayaki penza ye moko en personne ayekozwa yo ayekozwa ngai okenda kindenge nini ayaki na nini bon na mona ke kaka apparaîtra ki ayozwa nga OK ayo po bolimo na yebokei to limo na to kei wala na butu to na moyo na butu wala na lali na ndenga bo moto bo na lali voilà mais esprit na yo ekei esprit kei bokenda ki wapi to kende pesa basala ba réunion ozaki wapi na mapata na zamba expliquer biso ozaki wapi bon réunion zaki to ça ba réunion ba place ebele ba na ba fulu OK na ba fulu na ba place mo o ezande teza isolé bokutani chef na mino nani ya zaki chef bon ya zalaki o alandi chef voilà ni chef ce que objectif ezaki nini bo tambo bozaki bato belé tambo pumwe boye réunion ngo bano ko bani boss mano sola ni na réunion na objectif c'est ezaki to bebisa bo bebisa banani to bebisa bato basali bino nini objectif bo basali nini bo bebisa bato objectif c'est ezaki to bebisa bato nyonso to za ko mona ke bazana ba étoile OK ce que bo bebisa ba étoile bato bo sali réunion bongo bo planifier makambo nini bo bebisa c'est ça non na ba sacrifice pe ba ko tinda voilà to ke malembe ce que yo mission no liboso tango ko tindoki o sala nini mission na liboso ezali nini bon nga mission na liboso na lia kindoki ba pesa nga mission liboso na invutaka ba église wa invutaka ba église bon ce que tango comme une église bando wa inviter ndenge nini po tunakala ezali su mutana kindoki ya côté église tatika kindoki libanda yo so ndoko na kindoki no na kati église wanoko tala ngondeni na ko kota msu protocole moko aza distrait beza msu bato mso sambela be azane concentré te mso ko envoûter ndeza mate ya beba wala la bapongi okotiye aba suko tango okotiye yo moyala bo moto to oyala bo moto okotiye esprit na yenga musika bon na yena bo moto na ye palo kwa mtakoti église OK na yena bo moto après ce que mission na ngeza na yena bo moto mais molimo la nga esala eza déjà coopérer tango suko yo o sala bongo après o sala ndeni non si ça bongo na sala na za kwa mvute ba tem so mto sambela so na bete so ba distraction so milimo ekotie ba distraction so po ba te ya ba komi o sala ba n'importe quoi protocole ba sala do ba n'importe quoi mingi zaki ba mvutima na biso OK mais si quoi tant bo récit ko ça protocole il a oni sous salaki bon to respect na ba protocole nde to yo salake to amvutaki mai monsieur amsa be to atinda biso to ko isa ma pasteur OK ko isa ma pasteur ko isa ma pasteur ndeni to amvutaki mai quand to bandana ba mvutima na biso wana to yo zwa mai nini mai ka normal mai normal to envoûter on to tsaki ba nini to tsaka po esa nini so ki ameli yango za lokwa na bo moto boye et bimi poison beza ya butu OK protocole ya azui mai a que servir ma pasteur Centre hospitalier Moussono, là où chaque vie compte.
Quand la santé devient une priorité, on en revient toujours. Le centre hospitalier Moussono, situé au cœur de la communauté, le centre hospitalier Moussono vous propose des soins de qualité, un personnel compétent et une attention humaine à chaque étape de votre traitement. Nous offrons plusieurs services, notamment consultation, urgence, maternité, pédiatrie, analyse médicale, imagerie, sénioscopie ainsi que endoscopie. Tout est réuni pour votre bien-être et celui de votre famille. Nous sommes disponibles 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 avec des équipements modernes et un engagement sincère. Redonner la santé. Adresse Avenue Centrale numéro D, quartier Kauka entre l'école de navigation et l'église Sainte-Marie-Goretti dans la commune de Kalamu à Kinshasa en République démocratique du Congo.